Je bénis le Seigneur pour cette question, ma soeur Nzambelanga Apambolayo. Mokolo moko nalali na mikolo eleki, le Saint-Esprit m'a mené na kati ya ville ya Kinshasa, grand marché na biso. Précisément sur l'avenue du commerce, avenue du commerce. Mutu nyonso afanda na Congo ayebi avenue du commerce. Pendant que Saint-Esprit amemaki nga na avenue wana, c'était la nuit. Nzambe azolakisa nga ba boutique oyo eza ya kokangama, ba magasin oyo eza ya kokangama na oyo efungwamaka après avoir batu kokanga marché. Et bamemaki nga balakisi nga ezalaki na magasin moko boye wana. Pendant que je suis en train de parler, namoni sous vision wana. Magasin wana ya la balai de beauté ezalaki polele. Ba meminga na ba magasin ya ba fantaisie oyo batu balingaka fantaisie songolo pakala. Namonaki ezalaki ya kofungwama. Mais ezalaki na ba magasin mosusu le Saint-Esprit me montre que batekaka kaka na moi, balukaka mbongo na bango na moi kasi na butu te. Et bakotisaki nga na maison ya balai pe ba crème de beauté. Nakomaki ko visiter kotala wenze ndenge nini bato mususu batekaka balai de beauté spirituellement pendant que mokili elali ye afungoli maison de beauté na ye. Ma soeur pona motuna na yo nazongi na révélation nzamba apesanga presque ya balai de beauté ebele na kati ya Kinshasa ezalaka kobeba. Ezalaka balai de beauté, ba crème de beauté oyo utaka na monde ya ba sirène. Eza balai de beauté na ba crème oyo ezaka fabriqué na monde de zo. Alors lelo batu balingaka suko s'assumer te lolenge nzamba akela biso. Soki tokoki ko réfléchir biso nyonso ensemble pendant que moi na botamaka basalelaka mafuta mbila. Pona ko entretenir po ya mwana ezala malamu tobandaki komona soko boti osali mafuta mbila. Laisse-moi te dire que nga si batu bamonaka oh baby oh mitiki fais-toi belle le Saint-Esprit akomisaka mutu kitoko yo ndenge nini oh baby na asuma mafuta mbila nga na somba na nga mbila na tokisi, na tuti, na sali yango musaka, na fini mafuta wana ya jaune, na tie na kati ya bol. Na tie na kati ya bol. Nde mafuta nga na koma kopakola. Pourquoi na pakolaka yango? Na sombaka pe ya wenzete po bazalaka na ba mélange na bango. Non sala piba mafuta te. Nazo répondre motuna. Pourquoi na swala kayanga? Parce que ba mafuta ebele to mona na wenze bakoma kosala ngo ba mélange. J'espère que ça na batu mususu apakoli mafuta bo elongi essuie meza mafuta mbila yeba keza na mélange. Mais nga na koma kosala mafuta nga moko. Tant tozala bana mike o mona ba parents azu mafuta mbila akalingi atiango citron. To bandaki kopakola kaka bongo. Alors na kati ya Bible quelque part na oya na verset ya Bible wana parce que mikolo tozo kende na makomi. Il faut kotanga ka po batu mususu balekaka tembe. Il faut kotanga ka ba écriture et ko sunga pe batu mususu. Na kala ba parents bazala kalambi mafuta mbila atie citron. Et bozo pakola bo s'assumer. Mais nzamba lingi komona biso tozala lolenge ya bana mike. To s'assumer na ndenge akelela biso. Me batu ebele lelo baboyi ko s'assumer lolenge nzamba akela bango. Mutu soki atiki poso na ye ebota ou bien a refaire poso na ye na te moko boye ya malamu mokili ebebi eki abeteli mokili ebengi eki abebi. Donc pour na femme congolais, femme africaine de partout oyo aza na complexe ya beauté na ye, il faut zala pembe po babenga o mwasi kitoko. Il faut zala pembe po bamona oke omitiki te, oza toujours
Lutte contre la vieillesse. Bien-aimé, ozomi boma, petit à petit. Lelo tomoni crème moko ebimi soki pe nini je ne sais pas. Mais nga nayebi ke eza soude caustique. Tobanda kosalela yango zazu tant série tobanda ko diffuser suki. Eza soude caustique pendant que nazalaka esthéticienne na ebes na sali pe esthétique na lycée to bongisa. Babandaki kolakisa biso ndenge nini ya kosala zazu pona ko diffuser ba cheveux o eza rebelle à l'époque. Ozwi savon les coques, otie na mai, ekomi potopoto, osombi soude caustique ezalaka moto badebushaka nango pe ba toilette, ba cuve, osangisi na savon les coques obeti pati, ekokoma pembe. Il faut vraiment beta pati nango makasi, soude caustique on ezala a moto. Elelo na moni batu bakomi kopakola, basi ba modifie yango. Pona nini, mutu alingi ko s'assumer te. Mutu nyonso alingi amona kitoko eza kozala teinture moko éclat. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Dépouillez-vous. Restons naturels. Kozala naturel elakisi te ke oza salite ou bien omitiki te. Bible ezoloba ke royaume de cieux, c'est pour des petits enfants. Tozonga bana liboso papa na biso, le Dieu créateur. Balobi lo les apona bana mikie. Série ba parents ba bando sala biso mafuta mbila ba tie citron. To bandaki koluka ya gauche droite te. To banda opakolaka mafuta mbila wana. To banda opakolaka yango. Mama bengi wa penyo suki akangio banwani o assumer. Bakangio suki étoile oke classe o assumer parce que oza mwana liboso ya ba parents. Ba beauté, balé de beauté belé et baby si batou. Ba oyela bino ke eza sans hydroquinone, mais eza na hydroquinone. Lelo to komo mona batu bazu ba conséquence ya ba tampo. Batu bazu ba conséquence ya ba peau. Peau comme na ba cancer. Omona mutu ba verre esi esali na katikati ya misapi awa. Na kati ya misapi, gloire à Dieu nga etikala osala ngate. Na kati ya misapi, eza batu musu ba betama na ba verre. Omona mutu ba verre esi ebeti na tolo misisa verre. Mais azolite kaka azolandama na teinture kaka azolite balobi na sala solution boye. Pendant que poso ezui accident, bien aimé, tika pona yo epema. Maloba ya bato echangeaka mutu te. Nga baloba. Tant que nayebi vérité, natikala ko landa mutu te. Naza kuna copine nga moko dodo. Abi planète boni bweko bwa kama. Na ba periki na yo zoto ke na zandu na kiliana amo ateka ba periki. Na kipa été. La Bible nous dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nga na yebi vérité ya biloko wana nyonso. Femme africaine, femme de Jésus, dépouillez-vous. Enfant de Dieu, dépouillez-vous. Kozala na te na yo naturel elakisi te ke omitiki, elakisi te ke oza salite. Mwasi nyonso a transforma poso. Mwasi nyonso atia bajou ba kabelo basil, ba manzaka, ba piercing, ba tatouage. Laisse-moi te dire la vérité. Soko kufi o mona nzambe te. Batu oyo salelaki biloko na bango wana bako réclamer âme na yo. Et biloko wana pendant que totiaka ngo na poso ezala bachoko. Ekendaka tina âme, ezalaka gravé na kati ya âme. Soki tokesa sa facture, ezalaka na kaye moko efandaka na se, papier moko pe ya likolo. Tangu bakomaka facture ya biloko sombi bakati papier ya likolo bapesi yo. Papier oyo ya se wana, yango nde âme na biso. Papier oyo ezalaka na se, etikali gravé, yango wana. Soko kufi omona nzambe te. Balé de beauté belé eza ya mabe. Repentez-vous et abonnez-vous massivement. Tika nzambe nanga
asala yo faveur